en retard sokoto keiboye mama mapasa mère double oyo ya papa Jiseboko amitungisi mama Yvette Koko amitungisi papa Lazare Mbulu amitungisi le papa de moi-même Binoban Sobo mitungisi kasi bo mitungisa penzate poto uti mosika to uti kikuiti ewe totuna JMK soki akolinga totanga kombo na yo kuna na Angleterre JMK totanga totika ngo ndenge wana to utiki kwiti bandeko mosika ngo wana me tosali makasi to komesi mesase na bino poto wela ngonga lokwa kikwiti mosika yepe moto aza kuna makambo kilikili to wela na ngonga na ebite moto ako sunga biso na masini lele boye betezali oncle bogoyo kayesima boye baka masini lelo esimba mi kote ya mosika papa Didier Mumengi azali na biso lelo na nzela ya singa soki akoyoka biso pesa nano losako na bo banso bakolanda yo papa Didier Mumengi malobombo kayo na pesi mbote ya bolingo mbote ya bomboko na baye bakolanda biso na bandeko nyonso basepeli bapesa mwa litoi na lisolo na biso ya lelo na tondo bino botondo lelo tozali bongo na esengo penza biso ya koyamba yo kasi likambo ya ngonga ekotinda biso tokende na lombango kasi mokoloko zwa penza ngonga ya koleka ya lelo sunga biso po tokota na bozindo penza tomoni yo na bilili tomoni yo na bisika kilikili yo okomi bongo directeur ya campagne ya Denis Mukwege oponi ye po nini ye na yo za mokomi buku ye azali monganga bo okoloba na ngai point commun na biso ezali politique mais bato bazali ebele yo poni Mukwege natina yango wana mama mapasa mama Mimi nakolimbola vraiment na motindo tina nini na poni docteur Denis Mukwege balobaka na lopoto on prend la main de celui ou de celle qui vous tend la main. Docteur Denis Mukwege abenga kingai eleki mikolo alobi ndeko Didier yo oza écrivain oza penseur makambo koma na buku na yo olingi tikala kaka na buku to olingi un jour ebongwa na vraiment réalité pour na lupiko ya bana Kongo ngana ya noli eboye na komaka pour na ndoto ya Kongo asika etungisaka bapongi na ngai mikolo iso ya biso ke tungisaka bapongi na yo na lingi pena ebisa yo ngai banda na doit prix Nobel de la paix conscience na ngai ezalaka sous tranquillité. Comment être prix Nobel de la paix dans un pays en guerre? Comment parcourir le monde entier, avoir toutes les portes de toutes les présidences de la République du monde ouvertes pour moi, alors que ceux qui n'ont pas mboka nangai, mosala nangai, ko soigner ba victime ya guerre, mosala nangai, ko soigner ba femme violée, mosala nangai, ko soigner tant ko sunga ba victime ya ba violence ya ndenge na ndenge. Pena nyoko amaka na mitunaka ndenge nini na kokobongola prix Nobel de paix na ngai na paix réelle pour na lobiko ya bana Congo alobi ndeko Didier na babuku oyo nyonso okoma buku moko oyo etindi ngai vraiment naluka yo tosangana tosala dio pona tokoma histoire ya paix na mboka na biso okoma ki na 2003 les chantiers de la paix makanisi eza na buku wana naza na posa nango pona tosangisa mayele topesa mboka na biso d'abord et avant tout un plan de paix oyo sukisa
violence ekosukisa guerre na mboka na biso pona ndeko Didier wana docteur Mukwege azoloba soki guerre wana esili te guerre ezokotisa culture ya violence na mboka na biso kaka na STT lelo na Kinshasa pe na ba province nyonso ya RDC culture ya violence wana ezokota ezobota bakuluna toza susu na kimia te butu ekoma kolengisa bana ya Congo na este eza vraiment minduki ezoboma mikolo nyonso na ouest machete ezokata ezozokisa bana na biso esika te bakela kelasi esika te baluka busala esika te baluka formation professionnelle basimbi ba machete bakozokisa violence contre biso moko nyonso surtout aneza ba conséquence ya guerre eza na est depuis plus de 20 ans soki ngai prix Nobel de la paix n'a contribué vraiment de manière décisivement pour na paix wana kota la mboka na biso guerre wana ekozala centenaire soki eza centenaire eza lokola hémorragie eza na nzoto Congo soki makili ezobima yo na nzoto okozala makasi ya kotelema te ozala makasi ya kosala mosala te ozala makasi ya kosala eloko te il faut tokanga hémorragie wana il faut tosukisa guerre wana ngai naza prêt ya kotia prix Nobel de paix na ngai en jeu na convertir yango en paix réelle mais tosangisa mayele tozala elongo tosala duo ngalobi na tina ya plan de paix wana naza prêt nga pe na sacrifier nyonso tu nyonso ba projet na nga nyonso na tie na pembeni nazalaki kotonga na baninga tokobongisa académie du bon sens tolobi totiana na paix na pembeni priorité koma d'abord plan de paix wana eko permettre biso tolongwa na pasi Congo enyokwami mingi yango wana na ndimaki nasala duo wana Mukwege Mumengi pe le 19 novembre 2023 docteur Mukwege akopesa na Congo akopesa na bana ya Congo pe na Afrique na monde entier son plan de paix oyo pona ngai ezali une ultime chance de paix pour la mboka na biso na komona te ndenge nini moto ya lingaka ya solo Congo akoko pesa mu Congo na plan de paix wana soki azana plan de paix oyo eleki wana te pour les photos sukisa likambo ya guerre wana avant toute chose voilà tina ndeko tina ya yambo ngana ndimaki to sangana na docteur Mukwege pour na to pesa chance ya paix na mboka na biso merci maman. Papa Didier Mumengi totondi yo botondi penza ndenge o limboli po ya baoyo bazali komituna po esengeli na yo koyeba te baoyo babotama na 1994 lelo bakoki koluka yo nani kasi basi bakomi ba majeur. Didier Mumengi azalaki bongo ministre ya information na tango ya mzee Laurent Désiré Kabila. Lelo yo alali pongite eloko nano papa zea nano nasala parenthèse ndenge na monaki yo na uti kolanda ba video na yo mosusu ya ba 98 ya etu papa ozo changer te yo melaka nini lungwila ngadia dia uliaka mingi to ntsamba ya nola nano wana bongo tokozongela politique mama vie na ngai eza vie ya sacrifice eza vie ya discipline nazalaka na banzela mibale misato mitano te nalamuki na ntongo nasali mwa gymnastique nake na mosala nazongi na pokwa nasungi bana na badevoir nalali nalamuki avant nalala mikolo nyonso nzambe asala ndenge naliaka mikolo nyonso ndenge natangaka mikolo nyonso na banzi soki nako changer mingi te c'est parce que naza moyekoli ya seko na seko natangaka mikolo nyonso ndenge naliaka mikolo nyonso nalingaka likambo na moto te nalukaka mabe ya moto te
susi na ngai ya liboso pe ya ngonga iso ezala kaka mboka na ngai yango wana tango nyonso na lukaka ba solution na tous les domaines na ko lukango na histoire na komi ba livre ya histoire na ko lukango na économie na komi ba livre ya économie na ko lukango na agriculture boyoka ki sambo ya livre na ngai militariser l'agriculture na ko lukango na culture na komi buka munene oyo pe esungi mboka pona rumba lelo koma patrimoine universel de l'UNESCO na ko lukango na banzela nyonso buku na ngai ko mikolo oyo ezali keko kundola tina nini tango mosusu biso moko tulukaka to boma mboka na biso na bengi yango patriocratie. Donc vina ngai ezali kotanga pona na servir mboka na ngai na motema mabe na mutute koluka makambo na mutute kofinga mutute kaka susi moko koluka koyeba pona ko pesa mayele mwandambo na zanango mandambo na tu ya mayele na mboka na ngai pona lopumu ya bomoto na biso. Voilà. Natondi yo botondi na motuna wana kasi eloko na lingi na loba papa Mumengi bino bolingi bo exclure biso bato ya bike mokuse to ndenge nini yo mokomi buku ya lelo ti nati mukwege o mungangao o prix Nobel o. Donc bino na notango bozalaki bakunzi na zwi yo botongi ba etelo ya malonga te. Donc elakisi association wana to parti politique wana to lingombo yo zali na mokwege ezali kaka ya bato batanga kelasi ya milai. Donc biso yo bato abike mokuse to anesika te bongo tata mayele eza kotanga bakelasi ya molai te. Mayele ezali kambo ya diplôme te mama. Mayele ezali volonté ya koluka koyeba na bandenge nyonso. Mayele oyo bakoko na biso bazalaka nango. Mayele oyo nazwa ata bakoko na biso ya Empire Luba. Tango Kongolo Mwanza asalaki Empire Luba eloko liboso akreaki ezalaki Bonanza ezalaki pona kosangisa bato mayele bayeba ndenge nini ya kokreye ba Kongo pona kosala bilanga ndenge nini ya kokreye ba outil nyonso tu pona kosala oyo nyonso tu ezosunga vi ya royaume Luba. Bonanza ezalaki association ya ba savant, association ya banganga mayele wala mazaki pinango bazoka diplôme pa moko te. Kozala mayele ezali kotala pasi ya muninga oyo kokoko malobi pasi na yo koluka kokota na motindo ya moboto na yo koluka ba solution kotanga eza kaka diplôme te. Muto ope azana ba diplôme mingi akoza la soki bebisi bolingo na ye na mboka na ye akoza la makanisi ya motu ya te mpona mboka na ye. Mwana azana ba diplôme mingi te soki azana bolingo makasi ya mboka na ye akocreuser na nzoto na ye akocreuser na motu na ye pe akozwa mayelo esengeli mpona kosunga mboka na ye. Donc mayele eza question ya diplôme te, mayele eza question ya bolingo ya koyeba koluka koyeba. Nga na yebisi yo lelo et puis ezali mbela pona biso bana na biso bayeba ngai kelasi ya liboso kelasi ya motuya eza kelasi ya kotanga mikolo inso ndenge na liaka mikolo inso. Soki tokomaka livre pona bato batanga ngai mosala na ngai kotanga mikolo nyonso ba livre bato nyonso bakokoma eza pona zoluka nazala utile na mboka na ngai. Mayele ya liboso eza koluka kozala utile na mboka na yo po lokumu na biso lokumu ya moko na biso ezali lolenge nini mboka na biso ezokambama. Soki mopaya ye amoni mboka no kitoko amoni mboka no pepepe lokumu no ya yambo yango wana carte de visite na biso yango wana
oyo azoluka lokumu ya mboka na ye azoluka nde université azoluka nde mayele oyo ekopesa ye bomoto ya solo mayele eza likambo ya diplôme te diplôme eza mabe te eza malamu me mayele ezali bolingo oyo eza nango mpona koluka solution ya baproblème nyonso tu na académie oyo tokreaki académie du bon sens formation ya motuya oyo tokopesa ezali rétablir notre capacité à résoudre nos problèmes. Likambo munene yango wana non seulement tozala susu na bolingo ya ko résoudre ba problème na bisote mais to komi de plus en plus na tina ya koluka ba solution ba problème na bisote. Mama Mimi to fanda kimia na mboka na biso kaka 5 jours du 30 juin 1960 au 5 juillet 1960, jour de mutinerie et à force publique, et Ndongwana qui na Kinshasa, Bandawana, Tozakana Kimia, Delo, Mobulu Lobby, la rébellion, la sécession, la guerre, Mindondo, qui est l'autre Tozakana de guerre? Oya na souci wana, aza muto mayele. Oya zoluka solution pour na likabwana, aza nganga mayele. Donc Mama Mimi nebi pasi na yo nebi no nyoka maka pona mboka na yo donc ozali nganga mayele. Voilà réponse na ngana motu na yo. Natondi obotondi na motuna wana lelo na lingito yeba nano tata yo zalaka na kati ya masolo ancien ministre ya information banda yo yebi Congo wana yo moko tangi bambulao nano tozui bas élections na lobandenge na lobaka mbaleleki bandeko na biso ya Brazzaville balobaka bas élections ya malonga nini to banda na 2006 to ya na 2018 to 2011 kino lelo ezaka ka moto yo azwaki yende azwaki te ezaka ka moto yo abimaki yende abimaki te toyokaki Jean-Pierre Bemba ase alobaka j'ai accepté l'inacceptable bino bato alopoto bolimpola to yewa papa na ngai oyo wa mulumba asala kutu gouvernement na kati ya lopango na ye wana na kanisi ya 2011 bongo eloko nini yo lokola mwana mboka na miso na yo omoni biloko wana nyonso ndenge eleki ata moko ya malonga te no yo wuti koleka lelo tomoni nanga ayei koyebisa biso te akosaka biso eloko nini yo koloba po biso to ndima te oyo mukwege andimi komikotisa yo pe ondimi eloko nini ezo garantir biso te ekozala mwana mboko oyo bato bakopona yende akoleka ezo pesa pasi. Mama Mimi tata nanga nalobaki Mama Mimi nalobaki ozanga na mayele ya solo kwa motuna na yo ezali ya bwania ya koleka banda to bandi ba élection eza kutu kaka banda 2006 te ata ba élection tango ya Mobutu ata ba élection depuis 64 mbuma malonga ebota ezate depuis 2006 mbonga na biso ezakanga na président élu na président en exercice. C'est que l'élection est à bouteille. Alors, tu peux vivre un moment prophétique. Mama Mimi. Tu peux na esikoyo esengeli moko na moko ami tuna. Tina nini toko sala mosala ya politique. Tina nini toza komi bengama ba citoyen tokomi na ngonga yango ngonga ya mituna ya kafu esengeli to mituna moto na moto mituna conscience na pona nini to mi bengaka citoyen pona nini o ba kosala politique ba mi bengaka politicien to lukaka nini na mosala wa politique mosala na biso ya citoyen po citoyen za mosala eza engagement civique na mosala na biso ya citoyen tosala yango lolenge nini tokomi na ngonga yango
soki nga na ndimi lelo na accompagner docteur Mukwege ezali pona exactement to sali analyse wana pe to komi na ya noyo tolobi tango mosusu mama Mimi kanganga ou bien yo kanga malamu tango mosusu tango to sala ka élection wana to solo la kamalamu te na peuple na biso to pesa ka élément oyo ko rolendi sa citoyenneté na été c'est-à-dire l'élection na biso ezalaka te ba boussole ya nouveau Congo ezako kutana ezako bunda pona toluka boussole ya malonga oyo komema mboka na biso na lobiko tango mosusu ba idée ya kafu ezalaka te yango peuple akipaka makambo na biso te tango mosusu ba solution ya baproblème na biso ezalaka te na baélection wana tosololaka malamu te ya mbala oyo tosangana na Denis Mukwege mpona toloba toluka basolution ya baproblème na biso oyo ezotungisa biso mingi na lobi yango liboso awa ezali likambo ya kimia à l'est pe à l'ouest pe partout au nord au sud toluka kimia na mboka na biso kimia wana eza lokola fondation ya chantier ya redressement économique pe ya progrès social na mboka na biso problème ya yambo ezali la paix donc mettre fin à la guerre Denis Mukwege abimisi plan de paix na ye oyo akodévoile yango le 19 novembre 2023 soki congolais ayoki plan de paix wana aloba tala solution ya baproblème na biso yango wana ya problème ya yambo ya koluka kimia solution emonani soki mpe mwana mboka mosusu oyo aza mpe candidat abimisi ya ye plan de paix oyo eleki ya Mukwege bana mboka Mukwege abimisi plan de paix na ye mais oyo songola abimisi eleki wana mosusu mpe pakala abimisi ya ye eleki wana tokotelema na plan de paix oyo ya motuya ya kafukafu po alobi mboka na biso ezongisa kimia omoni soki congolais akutani na lisolo wana oyo efungoli ye miso oyo epesi ye elikia na motema soko moto wana aleki te peuple congolais akofanda te akotelema alobi ngai naningi moto te naningi plan de paix wana ekeseni na baélection tosala mpe nsima soki lokola Denis Mukwege alobi ye aza na makambo misato oyo motuya ya yambo kosilisa guerre ya mibale esangani na oyo ya liboso kosilisa nzala na mboka na biso lobi nzala oyo tokoloba eza ya lisekite près de 27 millions de congolais bakufaka nzala mikolo iso 27 millions de congolais c'est plus de 2 fois la population de la Belgique baliaka malonga te surtout le guerre ici là les lots tozana plus de 6 millions de Congolais déplacés de guerre au batiki bamboka na bango batiki mabele na bango bilanga pona bakokima bitumba 6 millions c'est la moitié de la population ya Belgique joaka la moitié de la population ya Belgique ba bimi esika bafandaka esika basaka bisala soko du ba chiffre wana ozomona tension ezonyokola bana Congo ozomona minyokoli ezonyokola bana Congo esengeli to telema elinga kozala kutu objet ya consensus national to telema toloba d'abord et avant tout fin de la guerre coûte que coûte lobité ezalande lelo si Miami sato Denis Mukwege alobi soki tosilisi etumba totie kimia tofungoli chantier ya sécurité alimentaire pour mona nyonso ya mboka alia ndenge nzoto de ezosenga nsima ya solo
pour notre fonds la chapitre il y a développement intégral et c'est tout ça la fin de vice. Nakati la fin de vice wana tout si les corruption, tout si les la anti-valeur, tout la détournement, tout nous surtout en ezana ba plan nango et fondami na 12 piliers pour to bongisi pour la bande Congo. Ma mona que boussole et pesami na simaya Denis Mukwege. Boussole ya Congo ya sika oyo soki to sangani ekozala likambo ya solo na tango ya mokuse soki ba nyonso baza ba candidat ba bimisi makanisa ndenge wana ingolo ba espoir elikia ekokoma kilikili na mitu pe na mitema ba congolais mais soki ba ponio ya bango bakopona mutu te mama po politicien zalaka mutu te politicien zalaka idéal politicien zalaka boussole so baponi idéal na bango baponi boussole na bango okolongola ngo ndenge nini okobongola ngo ndenge nini po congolais akomi citoyen engagé akotika te oyiba boussole na ye oyo asa simbi yango na maboko akotika te obotola idéal na ye oyo andimi yango na motema mpe atiaki yango na urne eloko tokoluka na campagne oyo tolakisa congolais que basolution ya baproblème na biso ezali par oyo etikali na ye ezali avote mpe atelemela vote na ye. Voilà la différence. Et lokola toza la solution ya oyo ya kimia oyo ya solution oyo tokosala yango sans makila etanga tokosenga na bandeko toyeba te politique esengeli moko na biso abituna moko na moko abitunaka mpo na nini nasalaka politique na bandeli moko na moko na biso abitunaka mpo na nini nasalaka politique. Politique ezali mosala oyo Nzambe atikela bakelamu na ye pour na ba continuer œuvre na ye awa on sait. Nomoni œuvre ya ye awa on sait ezali ko créer paradis awa na se. Papa Didier Mumengi toza penza na ngonga mingi te yo pe oza musika na ko banga te to sisa masolo na biso ya mokolo ya lelo otuni motuna moko te ndenge nini moto bato baye banani aye na nani papa yo yebi nani aye na nini na ndenge ya nzala tozali ebele biso bato ya buku biki mokuse tozali ebele mboka na ngai Congo epesi biso mpifote ya ko former bato yo bakoki kozala ba politicien ndenge olobi mingi soki otali kuna toyei na libumu ya njala tango nakoloba nzala omoni moto akotaki na 12 kilo abimi na 78 akokoka kopema te akomi obèse donc tomoni endenge aye na nzoto na ye kielo kwa likayabu esili mungu na se ya moi pe tozomona ye ndenge azovimba biso tozomona akomi obèse na miso na biso na mbongo na biso. Tosali classe politique ya bato ya nzala tosali classe politique ya bato ya bwiki mokuse ndenge nini yo olingi tokoma na niveau wana yo koma motuna ya liboso motuna ya mibale politique ezalaka composition na baninga bino baye lopoto boyo kuna baye boyo kani tango yo koloba ndengo wana elakisi lokwa politique kaka ya yona Mukwege to bozali prêt ya kosala ba passation au pouvoir oto monye uti koleka na 2018 balobi na bisonini eleki na boboto makila etangite mais soko tali est tokobi lokwa bato bako mesana na makila bato donc passation au pouvoir sans makila etanga tomoni na 2018 awa mbuma nango chijingu eloko te bino bokolinga ko composer na baninga bino botikali na kaka ba idée ya bino mibale na Mukwege boko solo na baninga to boko kombo la bakombo nyonso mato yesua Lambert Mende moto mosuba nda bota mati akomi na 20 ans ayoka ka kombo wana Lambert Mende kaka yanda kise bandeko ya ono tete boyo kelangai kanda te yakanda kise yenda yena monoko sikoyo boye binga na sina koli na ngai yali kambo ambula kombo yeyi yango ebime Mende wana
soko bolingi na tanga tambwe mwamba yepe lisusu. Donc ezana ba kombo moko bato ba yoki reyoki tolembi. Politique na bino ezali ya ndenge nini. Na lingina tu na lisusu. Biso to so koli tata. Bobombela ka biso biloko mosusu te. To yebi te politique e ala ka masolo mosu ebi makate. Talobi botuna nano bango. Ba négocier ka combien ya tonne moko ya ba minéraux. Soko bango ba pesa ka 10 bino pesa ni 25 te. Alors qu'on nezo sala pasi. Soko bango ba kozwa. Bino bokwate po nini. Pasi ezali wapi. Yo sangisa mituna yo moko luko banda wapi. Malobombo kayo. Natondi botondi mama Mimi. Docteur Denis Mukwege a répété à Kananga surtout il y a eu la carrière politique té. Il y a eu le missionnaire. Mon combo ba Mimi sai a prix Nobel de la paix. Mon osalo a bona ya médecin et comme mon combat aningi asukisa minyo koliwana na ko participer na avènement ya paix na mboka na biso. Aningi alongwa réparateur de femmes a comme réparateur de la nation. Aningi alongwa médecin des hôpitaux a comme médecin de la patrie. Azosala ngolo kola ndakisa o moko na biso to comme ba médecin de la nation. Moto na moto esika azali na balabala na ye na quartier na ye na commune na ye na ville na ye pe na mboka mobimba. Symbole ya aninga incarné mwana. Na ye na ngai toza batu ya ba carrière politique te toza ba carriériste te. Et puis biso to fongoli maboko. Na ko profiter na motuna na yo pona tonda botondi na ba congolais de partout. Oyo banda docteur Mukwege abimisi na miso ya bato lidio Mukwege mumengi balobi banganga mayele batelemi pe bango batelemi partout. Bako benga biso tina Colombie communauté congolaise ya Colombie babi biso wa totelemi partout bako benga balobi o ezali chance to kapata ki mayele tozongisi yango sima to kotala kaka mbongo esika titoluka lobiko ya bana nyonso ya Congo esika titoluka lokumu ya mboka na biso etelema lokola bamboka misusu ezokende liboso tokoluka kaka intérêt ya yo moko na libota na yo yango wana bana Congo bapanzani mokili mobimba ti na Paraguay bako benga balobi ya solo ngonga ebeti esiki to sangisa mayele puna mboka bakonza kango na mayele bakonza kango na koluka lobiko ya yo moko te bao nyonso batelemi na zongisi bilombo tondi pe na ebisi bino bolemba te bolendisa kaka patriotisme wana oyo botami lelo mpona to mboka na biso ezokende kaka na se kaka na mabungi. Alors na mutuna no mama Mimi na kozongisa boye tokoluka tosala o tobengi lisanga ya banganga mayele. Banganga mayele za bato yo batie motema na bango mpona lobiko non pas ya libota na bango mais ya libota Pongo oyo bakoluka ya solo lokumu ya bana Congo ezonga. Tolakisa na mokili ke Simon Kimbangu akufaki pamba te ke Patrice Lumumba akufaka pamba te makila na bango ezosenga biso to telema to construire Congo ya ba valeur to construire Congo ya bon sens tina to telemi docteur Mukwege na ngai eza yango wana mama oyo amoni ke lelo alingi s'engager na etumba ya ba valeur etumba ya bon sens
oyo alingaka Congo ya solo na motema na pe na mabanzo na ye aya otokoloba révolution éthique et intellectuelle yangoyo soki toningi to changer ezali renouvellement ya regard na biso na mboka na biso totala kaka biso bon côté totala ndeko azoleka la makolo o azo kolongwa na masina tina zando monene na makolo pasi na ye koma pasi na biso nyonso tu eloko biso to koluka na élection yango wana mama mini maboko eza kofungwama bandeko batelemi balendisa patriotisme on a baya tosala wa biso pe ba contingent ya ba congolais éveillés ba congolais baningi mboka. Merci mingi mami. Tata nazui ona motuna mosusu soko tali mboko ezali na 945 partis politiques. Hey, naona ozongi ngambo epai bazali na 24 candidats na présidentielle. Papa, bino banga makambo te nga yebisaka nga sa kolina ngai. Yo ko banga te mboko eza na somo ya ko créer autant de partis politiques ete. Yo kokota makambo wana mutuna mosusu na moni yona ba video tango boaki ko yana musée ozalaki bongo na nzakomba na nzoto tenue militaire moto yo azali na mwa biki molai ayebite eloko nyonso esengeli kotanga yango image nyonso signe nyonso na kati ya surtout politique ezali élément ya communication yo na yebi yo na bo militaire te tango yo lataki nzakomba wana olingaki obangisa nani malobomboka yo mama mimi nazalaki elenge ya solo nalataki sokoto pona nini muze abengi nga alobi balingi babotola biso mboka yo babengaka yo kaka nazalaki déjà mukwege abengi yo te muze abengi yo yo okolakisa biso bonganga na yo babengelaka yo babenga pe atanga oncle Kinche yo babenga yo te papa Didier bosaka ndenge ni po yo babengaka yo mama mama babengaka moto pona mosala na ye omoni napesa yo ndakisa muke nazalaki elenge na poto wana tangu na bandaki musala na ngai naza journaliste na kokoma na le monde diplomatique moto monene lokola maître Fenimi Maïdi Kangimbe wazalaki pendant ce qui 11 ans directeur de cabinet ya Mobutu na ngonga wana 94 95 andimi akoma buku na mwana moke ya 30 ans tosala buku désir de vérité et bimaki na 96 ngai elenge na paka oyo azaki na expérience munene mutu amayele maître Nimi Maïdi Kangimbe abengai ngai po abonaki bosala na kosala soko osala bosala ya malamu okobenga makaka mama mimi na musée nazalaki ministre na ye ya information abenga inga pepa na mosala na nga na bana kosala na banaki ministre te na banaki conseiller directeur de cabinet bamoni oyo na kosala na ndenge ya directeur de cabinet bamatisinga ministre ntango nakomi ministre kolongo ya 2 août toloba malamu kolongo ya 2 août abengi ngai nabeta mwa lisolo alobi Didier faut koma na RTNC na cité ya peuple avant banguna babotola biso mboka paso bakomi liboso no baoloba pouvoir simple makambo asike bandi faut koma kuna avant bango wana 1 mois seulement nakomi ministre ya information nakati na mokuse nakomi na RTNC avant banguna nasangisi ba militaire babando beta masasi po banguna ba kota na RTNC 6 heures moto ayambo o annonçaki la guerre ya 2 août ezalaki ngai moto ayambo o a décrétaki couvre-feu nasengaki na bana mboka ezalaki na 6 heures bafana bandako pona
ba mapinga asisa ba trouble wana ezalaki ngai ntango na zongi muze expliquer ngai tina ya guerre wana nga lobi pesa ngai sokoto soki nalati sokoto nakosala iso mwana Congo nyonso alata sokoto na molimo na ye kwa biso nyonso tokoma baguerrier pour sauver notre patrie. Na bandi histoire un jour et qu'on reconnaître que mboka na biso ezalaki en danger mwana mboka telemaki alataki sokoto wana alataki ekotisaki biso nyonso basokoto na molimo yango totelemaki partout tosali résistance nationale et c'est kota na bia histoire nazalaka fier pour avoir contribué na résistance pe na salut ya mboka na biso sinon totolinga okota na potopoto tolinga ozala première nation d'Afrique colonisée par un pays d'Afrique. Voilà et dano na motuna na yo likambo ya ngonga ye kopusana eza na motuna moko opesinga ya note ba nombre ba parti politique wana na mokuse penza po ngonga epusani papa. Hello ba mama. Natunaki yo kokota na maponami. Mama Mimi. Nako yoka yo. Lokolo lobi toza 800 partis politiques. 945. Naningin toza na 800 plans de paix. Lokolo lobi toza na 24 candidats président de la République. Naningin toza na 24 plans de paix. Naningin toza na 24 projets de redressement et de développement de notre pays. Oyo azana plan de paix te, azana plan contre la paix na mboka na biso. Oyo azana projet de développement économique et social te, projet de société pour le développement économique et social te. Yamalonga azana plan contre développement ya mboka na biso. Ce n'est pas compliqué maman. Ezate atadia kalobi naza parti politique, aza ya solo parti politique. Yo citoyen, yo patriote, orotuna ye. On doit s'engager dans la politique pour le biko ya mboka na ye pour le biko wane mona na esengeli ozala na projet de redressement national, projet de développement économique et social, mais na pembeni nango plan de paix parce que paix eza l'urgence des urgences, la priorité des priorités. Sukoza na mote oko lukanini pour na nini oza komebenga ma parti politique. Ngana ningi lokola baza 24 baza na 24 plans de paix, 24 projets de développement et de redressement national, ainsi de suite. Wanande okoyeba parti politique. Moke tokomi kokoma bongo na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo papa Didier Mumengi nde azali na biso na nzela ya Singapore na boye bakuti biso na kati ya lisolo ye azalaki bongo ministre ya information na tango ya mzee Laurent Désiré Kabila lelo apesi maboko motema na kanisi na makolo epa ya Denis Mukwege oyo azali bongo candidat na kolikia kota mabondeli penza ya solo po ya mbalo oyo ndeko moko alobaki mboko ezali sous occupation ndenge nini bozolinga kosalisa yango ba élection totala kaka balobi pe le miracle existe. Papa Mumengi nalingi tokende na jeu moko nalingaka mingi na échelle ya 10 opesa biso ba point na bandeko tokotangela yo kombo mitano yoka biso malamu eyaka olobi 1 eyaka kolobi tolingi otangela biso sur l'échelle de 10 opesa biso ba point na ba kombo ya bandeko bana mboko bayangela pe ekolo na motindo bango basalelaki po bitumba bandite te bitumba ya mandoki te ya bongo soko totangeli yo moto lokola John Numbi sur l'échelle de 10 okopesa ye combien? Mama ngai limbisa ngai na campagne oyo na kotanga moto te na campagne oyo na kotanga kaka ba problème ya ba congolais na ba solution oyo toza ko pesa to kotia na mesa ya république. Maman Mimi s'il vous plaît mboka na biso e ya no ngana opesa yo ya moyo mboka na biso
tozwa ba habitude démoniaque ya ko dévaluer nyonso. Nzamba apesa biso diamant to salela ngoloko te. Nzamba apesa biso cuivre to salela ngoloko te. Nzamba apesa biso coltan ezo memela biso ba problème. Nzamba apesa biso makambo mingi. Nzamba apesa biso le plus grand prophète noir du monde. Oyo aza réduit kaka na église oyo bana na ye basala. Nzamba apesa biso les plus grands politiciens et hommes d'État d'Afrique. Patrice Emery Lumumba, tout tanga kena kela cité. Nzambe lola apesi biso unique prix Nobel de la paix na Afrique centrale. Toningi tomona epamba, toningi to profiter na été, nga na ye, nga lobi tata. Est-ce que okoki kobongo la prix Nobel de paix na yo na paix réelle? Tolongwa dans une étape oyo ya makila ezo sila kotanga te. Alobi oui, naza prêt. Na bongo la prix Nobel na ngai na paix réelle. Pour la kotia devant leurs responsabilités, bateau balobaki naza prix Nobel. Maman, naza la musika ya tumbawana. Okoza la musika ya tumbawana te papa mumengi kasi soko oko meka penzoto na kati ya bitu yo osenga kanza kombate olati sokoto po bato balata ngo babanga bongo po pesa moto po soko moto asali mabe yo aka molakisi te po na kokoma moto po na kotia ye soko libungu tulu otia ye soko 10 sur 10 eloko nini yo kobanga naza molakisi ti lelo mengai naza nani Didier Mumengi pesa ba point na bato Didier Mumengi azalaka pe ministre akotala pe baninga ndenge bakoyangela nalobi Bible eloba ne juger point nasengi na peuple apesa ba point wana poanga pe na koluka oyo yangai ba point bon bobino boyoki bino moko alobi ngana bakiseli ye Bible elobi ne juge point afin que vous ne soyez jugés. Donc te comprendre papa Didier akobanga ba juger payé jugement nako banga tengana lukaka ba juger ngai omoni mama ngana za mokomi buku eza lokola mutu asalaka devoir na ya silisi yango nesika te apesa mutu moka corriger na pesa mona mokili mobimba ba corriger ngai mokili mobimba tala kwa loba oza bolole to oza mayele. Mokomi buku ezali mosala le plus dangereux du monde. Pour kamati makanisi na yo otiango na mesa ya mokili. Ba juger yo, ba corriger yo, ba finga yo, ba tonga yo. Lelo yo na mboka oyo fande mama Mimi. Jamais okosa la politique sans otia makanisi ya mboka na yo na buku. Pour ba juger yo. Mais si ko bato ozolo bana juger bango na ko juger bango en fonction ya quoi baza élève na ngaité peuple nde a ko juger bango peuple nde a ko luka yeba yo oye na nini yo sala nini yo loba nini yo koba wapi soki na mboka na biso esika te to pesaka $100,000 poza la candidat to sengaka na moko avant poza la candidat koma buku bimisa maele na yo to yeba okanisaka nini pona mboka maele nini osangisi obongisi pona mboka to juger yo pe to kangango to loba omoni makambo koma na buku na yo lelo oza na pouvoir okosalela ngo oui ou non omoni nde bajujaka mutu po bapesa mutu devoir bapesaki liboso leçon babi voilà leçon ezalaki yango oyo topesi yo devoir mo accomplir te. Mais biso moko tokotika bato yo ba doit ba engagement équité ba comment beaucoup te ba kamba biso papa Didier okolimbisa biso ezaka likambo ya ngonga tokozongela yo penza po moni ndenge totungisaki yo lelo yo tunaki te tokolandaka yo kaka boy ya likambo mboka te mais tokozala obligé totika yo lelo papa oza matata moko mama pona mboka na ngai
02 732 0450 nzela na biso ya singa oyo boyokaki oyo boyoki lelo bokolandango soko bolingi pe na Mama Mimi TV ezalaki bongo Didier Mumengi oyo azalaki bongo ministre ya information na tango ya mzee Laurent Désiré Kabila ye lelo azali bongo directeur ya campagne ya Papa Mukwege bako senga kaka kuna babi bongo Mama Mimi akoya te lokwa yebiki mokuse oncle Kinch yo lobi nini biso tokoya tokoya te ponga yanga na bike mokuse babi kuna yande banganga mayele bongo soko papa biso émission esili na yo Mama Mimi bongo te bike ezalaka mokuse te mayele ezalika mwa bongo hors des murs. Il est où le studio? Hors des murs. Le studio, il est où? Hors des murs. Studio volant. Qui vole un studio? Vole un micro. Radio Panique. Studio volant.